Bandeko, na banzo mwana mbiente na la sabino sou bien botala yeyo mwana mwasi abatu mwana abatu tala c'est triste hein mais bandeko pona nini Tshilombo ako démissionner na été mboke comme na niveau aboyi baza ko attaquer yo na kati ya capitale ozoko ko réagir te hein baza ko attaquer yo na kati ya capitale na yo ozoko ko réagir te o sala pe le côté nyonso oyo eza conséquence ya ba corps oyo kine ko signer bazo lakisa yo que pouvoir eza na maboko na bango bazo lakisa parce que biloko boye congolais te mtoko sala yango bato ba pesa ko pouvoir bango mto bazo lakisa yo que pouvoir eza ya bango eza ya yo te mandeli go silati tani ya beno sakana yo tani ya beno sakana yo olingo sala effort au faire comprendre le bateau que yo gagnaki mais bango bazo lakisa yo que te to simbisa ki yo ozana likaboko lo baté balo babo continuer ko lo bako tozo kende ati décembre mutakufa ki lobi suko avant-hier lelo otala mususu 0 R na betité ba mususu ba kufa alors à quoi bon à quoi sert vraiment que ba benga yo président de la République mais pourquoi on démissionne na yoté tala o lo basiko ni balu basiko bo lo banini bo lo babila nini banda RDC ezala RDC pour la première fois tout le monde a makababo etant balu babazu pouvoir siko bino balu ba bolingo lo babila siko ni bino balu ba siko yo bolingo lo ba nini les preuves sont là bozo ko maîtriser RDCT ba paya bazo boma nyonso batu nyonso bazo kufa bazaka ba congolais rwandais tanzania ougandais nani abazo kufa te bazo lakisa bino ke tozo boma kaka ba congolais Kazadi un villageois moluba azo ko maîtriser police te parce qu'il peut pas moi no ba auto ko boma sikoyo papa ba auto boma kaka pona rétro commission na 170 millions 10 millions
Chilombo à la part, il y a 120 millions. Vous vous en foutez. Peuple à Koufa. Parce que nous t'as la moine battu, moi si. Tant que vous avez espoir, il y a famille. Ma bomi a quitté sa embellé. Beaucoup d'athées. Beaucoup de dommages été. À qui n'a perte. Pendant que ça, nous sommes abominés par des dommages en famille. So kufi bakundi esili. Ou bien ba yidi mbongo ya kokunda esili. Nako lukato tanga liloba ya Mosengo. Toyoka Mosengo soko lobaka nini? Cardinal. Maloba na yango iboyo ka maloba Mosengo. Tala yewa. Peut-être bozolo bana tanga ya mtu mususu. Si on voulait mettre fin une fois pour toutes au système de gouvernance de Kabila, M. Chilombo aurait simplement dû reconnaître sa claire et nette défaite, ne pas se faire nommer, féliciter les vrais vainqueurs et le régime de Kabila allait s'effondrer. Oyo azana sema bele, alobi na yo, Kabila asali ba dégâts. Pour te mettre fin à yango, pesa pouvoir na moto a gagné. C'est pour ça que vous êtes catholique. Vous êtes nzambe. Mais nous sommes là pour la vérité. Mon seul nzambe azalaka au milieu du village te. Mon seul nzambe azalaka pas injustice ces alibato bazako subir injustice. Là où il y a des personnes vulnérables, c'est là où ils allaient placer la mission. Boyoki, Oyo ezali Mosengo. Si on voulait mettre fin une fois pour toutes au système de gouvernance de Kabila, M. Chilombo aurait simplement dû reconnaître sa claire et nette défaite. Ne pas se faire nommer. Féliciter les vrais vainqueurs et le régime de Kabila allait s'effondrer. Cardinal Laura Mosengo. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Tout ce que les Congolais ont en train de subir, de torture, l'insécurité, c'est les conséquences des accords secrets entre l'occupant et les traîtres Chilombo. Conséquence ya bakor secret yango de wana. Nazo l'extra bino po bolobaka pasteur na Mukongo mutazo lobaka non. Natangi libino makambo ya muto nani Cardinal Laurent Mosengo. Nakozwa lisusu ndeko na biso ya Kivusier. Na lekise déjà balebele. Valentin Moubake. Valentin Moubake a ça clair. Nega ka Mosengo nanga. Yo ba pesio présidence. Banda obotama au travail te na mboka na yo. Même pas planton. Donc administration oyebi na ngote. Baye na Bruxelles ba vérifier. Ba moni que salaire na yo eza na moins de 1500 €. Oza ko vivre na basi na ba condition moko très délicate. Ba zui yo au travail te. Bango ba zui pouvoir na pasi. Ba risquer ba vie na bango. Ba lobi to ko pesa mo yo. Ba talisi yo. Pourcentage na yo. Balobi na yo Shadari tabati. Mais to boy ko tia Shadari parce que ba kolobaka z étranger zani te. To ko pesa yo kombo papa na yo. Parce que avant le 18, avant Chilombo ba pesa ye ba simbise pouvoir. Chilombo il s'appelait pas Tshisekedi. Kombo na ye na ba document yo na Bruxelles
ezali Félix Tshilombo. Kombo Tshisekedi azalaka nango te. Baye biso kozongisa yo kombo Tshisekedi. Biso ba auto sali plus de 30 ans na poto awa. Tshisekedi to bana na Bruxelles. Tshisekedi bana la France awa. Mais maintenant il y a pas attaqué Tshisekedi, azoya attaqué Tshilombo. Azoya awa na France attaqué Tshilombo. Et non attaqué Félix Tshisekedi te. Bato apese pouvoir na bito opesa kombo na poko papa na eyebani. Bazu pouvoir ba pese yo. Alors tant ba pese yo pouvoir. Yo opesi bango nini. Et pouvoir ba pese yo na IDPS te. Ba pese ki yango na cash. Yo o représenta ki cash. Cash eza sous-ensemble ya Kabila. Il y a FCC. Donc, yo, quand ça soit ba directive, ba ordre, il y a FCC. Alors, mon compte, il y a FCC, na cash, eza Kabila. Ba vérité, oyo, ba luba ba linga koyo ka yango te, mais za ndengwana pe ekotika la ndengwana. Pouvoir, eza na maboko ya IDPS te. Pouvoir, eza na maboko ya cash. Cash, mokonzi nango FCC. FCC, eza ya Kabila. Yano zomona. Bazu bato ya sécurité. Ba garde corps ya Kabila, ba PCIE. Ba bibo, lukanga zibuza mokonzi, yozo ba garde corps nanga. Soko salifo pambeba, ba umutu ba osilisa yo. Ba garde corps wana, bana ya mura. Bana ya mura, bazana nina bakangole na kati. Étranger belé. Bangwana mutu baza ko sécuriser Tshilombo. Et Tshilombo tant balobine ko lobate azana droit ko lobate. Tshilombo ne peut rien faire sans l'aval de Kabila. Tout ça ba on les nyonso. Lukola bino zo di maté. Ba FCC ça dit Kabila. Bazali déterminé que ba omemonu tina suka baluba bandima. Bakomema yo Tshilombo tina suka baluba bandima. Mais keba Tshilombo aliaso pa yo kina okota eza place malamu te. Po ekoko sukela yo ndenge sukeli Chérubin. So basala nzambe, basala nzambe to bakapamba te. Et pa yo Tshilombo kina ko cha mutu na secret ya bakor. Keba mukolo mususu ko mema yo ndenge memi Chérubin. Vous êtes libre de s'aimer ce que vous voulez. Mais vous serez obligé de récolter ce que vous aimez. Libre de s'aimer ce que vous voulez. Mais obligé de récolter ce que vous aimez. C'est un principe divin. Une loi divine. On ne se moque pas de Dieu. C'est une interdiction divine. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera aussi. Biso lo bagala biso. Mais bolingi biso te, biso zo lo ba vérité. Muto zo lo ba vérité ba kankaité. Muto zo lo ba vérité ba pexakaité. Parce que na zo lo ba vérité. Conscience na yo Tshilombo, on ne peut pas tromper sa conscience. Conscience na yo oyebi on que je n'ai pas gagné aux îles. C'est Fayoul qui a été déclassé dans la course. De la course. Mais, ngai ba bengai, ba pesi un pouvoir. Mouta Gadaki, eki Tshilombo. Alors, makabonga na lobi. Nakozong sayango. Boyoka Valentin Mubaki. Ndenge azobeta sete na likamwango. Boko sabatute. Beaucoup sabatute. Dans cette vidéo, dans le bas, la présidence est sous surveillance. La présidence de Tshilombo sous surveillance. Bozui Kamere, Moïbi, Bonomé Kuna. Ezalaki obligation, balbaï na yo nommé obligatoirement. Bimisa est en prison.
la veille après nommer. Parce que là, tout le monde a mboka moko te na monde atier, mo yibi. Ya monta ndengwana, bo bimisa bo nommer na ministère de l'économie. Et ça l'a raté. Mais parce que pouvoir ça ayoté. Baza ko dicter yo. Tala batune ba ko fa na RDC. Ozana kamolo baté. Bazo boma na moi. Kasongo azam takabila. Bazo boma ezana butute na moi. Ministre de l'Intérieur incompétent. Ozuba villageois ya kana na mbujimai. Oyo pesi ba poste ba bikinité. Bana kini ba tala ba ngabo. Bato bazo kufa bango nyonso ba congolais. Baronde bazo boka bango te. Ça la déclaration Toyoka yo. Toyoka. To papa. Toyoka ni sikoyo natia maboko, natia chilombo maboko. Yo okamati voisin. Otiki porte yanda kopolele na butu akotela biso akoti abomi papa abomi mama. Soki biso bana yo totika toyebi kende kona biso yo nde akotisaki moto wana. Tokosala eni mama Maleka. Ozomuna nde likambo yango wana. Kabila moto nyonso ezala congolais ezala étranger. Balobi Kabila anyokoli Congo, abebisi Congo. Eza eloka ko démontrer te. Eza eloka ko démontrer te. Sikoyo biso tosilisani na ye. Ndeyo yo candidat Mosengo alobaki soki Chilombo akamata ki telefone abengi modinga na ye oyo aganyaki mbele Kabila asilaki mbala moko. Le château Kabila allait s'écrouler. Nde alobaki na France. Donc ngabo ko muto naza ko lobango te bato nyonso bazali ko lobango. Yo kamata Mosengo lokola muto pamba te soka lobili kamwa ndenge wana. Yo sikoyo okei ko sekwisa ye. O sekwisi ye anyokola lisusu bato yo batikala kilere auti kokufa. Na otia maboko na ngana makambo ya ndenge wana te. Na kele kotsa mutu na ngana makambo na ebite oyo na français balobaka l'éternel les aboutissants. Yo okei mama Maleka moto akamati présidence a PCO ya république ya mboka lokola Congo o na oti ko décrire abo ezali gratuité yo PCO lokoni en échange de quoi otuna yete yo otuna yete yo ba PCO présidence yo o PCO nini quelle est la contrepartie yo PCO elingi ko lobo o bozako yoka accord secret de yango wana. Accord secret ezali ba immunité ba pesi Kabila te parce que Kabila avait déjà ça na loi ya Assemblée nationale. Il avait déjà ba privilège na ba immunité nyoswa. Donc accord secret ezali eloko mususu eloko yango nini. Oya mutuya ya contrepartie d'une présidente de la République d'un pays comme la République démocratique du Congo. Otuna yete. Sikoyo lobi nanga na kotsa mutuna nga kuna nakati. Ngana za Yesu te oya kosopa makila na epona masumu ya bato mususu. Yesu pe azalaki na possibilité ya kosekwa. Ngara kosekwa te, la mort n'a jamais été une expérience. Donc, Maman Maleka. Bandeko, est-ce que vous comprenez les campagnes ezali? Ndeko na biso Valentin Mobake. Sa question est claire. Bazu mboka neti RDC. Bazo pesa mona yo. Ozali sans CV. Na mboka no bando botama o travailla te. Oyebi administration ninge marchaka te. Bayebi yo ke na Bruxelles o bana mene vi moko difficile. Ba pesi yo pouvoir. Simbela biso ngo pour mettre terrain na biso. Yo sikoyo balbi photo sala ba corps secret. Yo sikoyo o pesi bango nini contrepartie. C'est-à-dire que ngana pesi yo oyo yo po pesi nga oyo. Awa na poto soko zwanda kwa crédit. Ba pesi yo mbongo ozui me ba hypothèque ndako. Soka ka faux pas ba ko récupérer amu.
ezaka ndenge wana ndenge yo sikoyo batu yo zosala na bango obote système ba nini na bosa nsuko komo lisusu batu osala na bango bayebi te bakor nini yo sala république mobimba bayebi te bakor nini yo sala oko vanda na kana bango parce que moi sina yo azamuta kanwana mende konanga keba tilobo parce que tango bako servir yo bako luka nini baboma yo okende na ba secret wana ale bango siko bako bimisa mikanda ya ba secret oyo yo sinaki te mais lukolo kozala susu te moye pe to boya to ndima yango ekozala pasi donc yeba ke pa yo tie motu bazo boma bato na bazo lakisaka yo keba yo pe kokende ndenge wana ekosukilo pe ndenge wana batu wana bazala na confiance na mutu te satan mokolo babwaka kaka na mokili oyo akweyaka na batu na ye atalaka bango miso mabe elingi oloba nini ke elingi oloba ke satana azalaka na kabala na mutu te akweyi na batu na ye komi atali bango miso mabe donc elingi oloba ke ye azalaka na tina ya mutu moko te mais yo lokola yo moko olingi yango biso tokolobela ko mosusu te parce que yo olingi yango alors naluka mutu moko ape ya rwandais mais bino bokomisa ye congolais rwandais bokomisa ye congolais azoloba boyoka ye bandeko na ngai nalingi nayebisa bino quelque chose. J'aborde la question des attaques. Ndenge tokoloba awa boyokanga bien. Avant la marche du 20, naloba depuis le mois de février, personne qui m'avait écouté. Naloba, personne qui m'a écouté. C'était le 20 mai plutôt. Personne qui m'a écouté. Mais boyoka siko makamususu. Ndenge tozolo baboye bazali ko planifier l'attaque de 3 villes le même jour, avant le 26. Lelo toza le 4 juillet 2023. Les villageois étaient en train de parler. Bazo monter un plan. Il y a quoi attaquer 3 villes au même moment avant le 26 juillet. Ville à Kinshasa. Il y a quelques éléments na bango bayaki basi baye awa na Kenya Airways. Ndambu bayaki na Ethiopian. Mutoya kotuna ngate, ce n'est pas mon travail. Mais je dénonce parce que c'est mon pays. Balingi ba attaquer Kinshasa avant le 26. Balingi ba attaquer Goma avant le 26. Balingi ba attaquer Bukavu avant le 26. Ba cibler 3 villes. Balingi ba attaquer 5 sièges à la parti politique. Oui, 5. Basali plan bazuna aser batie nakati. 5 sièges balingi ba attaquer. Batumba. Balingi ba attaquer 5 chaînes de télévision. 6 plutôt. Ils sont sur la voie à chaos. Et bande konangai bazana ba frontière botala kamakambo mesitambo azolo. Et c'est le plan ya déstabilisation ya chaos et ya kosalib. Et le plan se fait en complicité na ba congolais misusu bazana lokoso sokiani. Bandeko omoni azolo baleze un étranger oyo baluba bakomisa ye ndeko na bango na ba pays organisé ba déclaration oyo ya sali depuis le 4 juillet ndi basi bakangai parce que c'est grave maloba ebimi na ndeko na ye
faut que le gouvernement moko eza ngo na batu bazana mitute do bayibi na bango te to sala nini ba jela mboka nini to bayibi rien ba déclaration oyo ya sali il faut ba kangaye batu na ye azu yango wapi ya ba attaque parce que makambu na ba service militaire biloko ya lobby ya ka secret et comme ibate mais ye abimisi yango un étranger baluba soki mopaya azwi kaka kombo ya moluba tamboy babeteleki maboko ya nayebisaka bino ke tant que RDC bozana baluba eloko moko banoko ekosalama te parce que baide baluba na bakongolais ezaka ndenge moko te ide baluba ezaka mosusu ya bakongolais motema ya baluba na ya bakongolais ezaka mpe ndenge moko te na bai na bino ke so boza 5 personnes 6 personnes boza place moko mais soki moluba ye wana kaka moko apamba boko remarquer ke te oyo aza ya biso te makambo na ye bomona ke te oyo aza ya biso te et c'est vrai na so ba vérité ça te ke na yini bango mais na so bisa ndenge bato ngo bazali tala donc Tshilombo a commis ko vivre na kobanga Tshilombo a commis ko vivre bango baluba na kobanga eba ne unanga boyoka moluba makambo ya za ko traiter na assemblée nationale mboka c'est na pasi mais boyoka yeli kuna zoka 21 000 par mois à part ba biloko mususu mais boyoka makambo ya kendila kuna pour traiter boyoka yango. Honorable président, même si vous dites que est puni de la peine de mort celui qui aura plusieurs femmes, honorable président, prévoyez assez de munitions pour nous exterminer. Nous n'allons pas céder. Les hommes sont prêts à mourir pour ça. Les femmes sont plus nombreuses que nous. S'il y a un taux de suicide très faible ici en Afrique et surtout au Congo, c'est puisque nous arrivons à nous occuper de 2 ou 3 femmes. Donc il n'y en a pas beaucoup qui sont délaissés, pas besoin de suicide, pas besoin de détresse. En Europe, où on veut réglementer tout, le taux de suicide est le plus élevé. Honorable président, tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir son mari à lui. Ne privez pas aux autres. Les femmes doivent être solidaires. Quand elles arrachent les maris d'autrui, elles trouvent normal. Mais quand l'homme veut prendre une autre femme, il veut qu'on réprime. Honorable président, Tongaba Lokota Nazelu et Bunga Kakaka Nazelu. Aujourd'hui, honorable président, vous pouvez tout faire. S'il vous plaît, honorable président, s'il vous plaît, honorable député, chers collègues, que personne ne puisse réprimer la polygamie dans ces pays. Ne l'acceptez pas. J'ai dit et je vous remercie. Bandeko. Merci, chers collègues. Bandeko. Un député. Na mboka oyo passe eza ya ndenge moko osakana te. Na mboka oyo na Kasai kuna bazo kufa na banzala. Yoka o dossier na ye na kati ya assemblée. Ezali pona kolobela polygamie. Nani ayebi onte baluba pa na bango bazakaliza na polygamie. Nani ayebi onte. Na muluba suko na mwasi moko ezate la plupart bazaka na mibale misato mine. Mais yesu kwa za ko beti na ngo c'était vraiment que ezala officiel na yebite sous la ndenge nini. Panje kulanga. Mboka ezana pasi. Mboka ezana pasi. Souci na ye basi. Souci na ye tozaka na basi mibale misato. Likamu ye vraiment tika ndako na ye pona akende na toka nano. Batata ba mama bandeko. Sango moko ya pasi pe mawa. Oyo na yeko partager na bino. Nazo lancer appel na bandeko nyonso to ba Holanda biso. Moi je suis Katangé. Je soutiens Fati. Mais on ne peut pas soutenir quelqu'un même quand il y a des bêtises. Donc c'est ça. Deux fois, il y a certaines choses pour aider à notre frère congolais.
de bien marcher, il faut lui dire la vérité. Ce qui est le tambolité, il faut que il soit tambolité. Ah ouais, na yena li solo ya mama bomoni na simananga oyo. Obino nyosto boyebi la première dame. Maman Denise Nyakio. Respect à vous, la première dame. Mais il y a une chose oyo et ça libiso ba congolais malamouté. Les chefs de l'État veulent nommer en matière de sécurité Monsieur Gilbert Nkankondé. Mais toi, tu ne veux pas, tu proposes Bisselele. Bisselele que tout Congolais a yebi que aza Rwandais. Oh. Au prouver na fasi ya mokili mobimba que c'est vous qui êtes en train de trahir les chefs de l'État. Première dame. Honneur nyonso o mobali no pisi en tant que mwasi alakisi na mokili. Olingi mutu Tshisekedi ko yanase. C'est le ceux qui a côté na renseignement ya Félix. C'est-à-dire que olingi mutu Tshisekedi ko yanase. Maintenant pourquoi bozo pekisa bandi ko position ba la marche? Parce que marche bazo sala. Bazo lingate que ba infiltrer bazala. Bazo combattre makambu ya mabe. Mais yo moi si ya mokonzi ya mboko za wana ozo permettre mabe ezala en voulant nommer Bisselele. Gilbert est en train de travailler officieusement ya kobatama. Mais yo lingite pourquoi? Première dame. Zonga mutuko tango Tshisekedi azalaka présidente. Zonga na le passé. Pona nini to luka ba Bisselele wana? Mais lelo olingi mboka ekende mabe pona nini? Moi, je ne trahirai jamais les combats que je suis en train de lutter. Je ne suis ni de l'opposition, ni de la majorité. Et personne ne peut m'intimider. Tant que nous devons dénoncer tous pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Première dame, s'il vous plaît, Tika et Loko Ezamalamouté. Eza et Loko ici est Tamboli. D'abord, personnellement, j'ai suivi la formation sur la matière de renseignement, très bien encadrée. Donc je sais de quoi ils sont en train de parler. On ne veut pas de cette histoire à la tête de la... Bande onangai, ba baby, voilà. Donc bandeko, namoni ke nasuki wana, vraiment nasuki. Nasala elo moko ya suka comme ça to panzana mais bandeko ba yebichi lombo vraiment ba aider ba yebisa vraiment soki akoko démissionner. Merci bandeko na Nzambe apamula, merci.